mokili bandeko nanga omona makambo tambola mokili la famille omona ya somo tambola mokili omona penza ya mpasi dossier sur dossier makambo sur makambo ba dossier ya somo ba dossier ya pasi ba dossier ya kolelisa ba dossier ya kosala moto penza nde moto kande boyebi chaîne na biso eza chaîne ya kisongi officiel chaîne oyo bandeko nanga toyaka kotonga se kotonga awa ezalaka kotonga matakita awa ezalaka kotonga ya somo kotonga moko ya niveau moko likolo na niveau moko pas possible ebele ya bato batunaka biso bino bovandeli kaka kisongi moya bobetaka masolo na bakombo na bino ezalaka te bovandi kaka masolo ya bato bakombo ya bato la famille moya tokobeta masolo na bakombo na biso eza te pe ekotikala kozala te biso musala na biso ezalaka toye tobeti masolo na bakombo ya bato toye tobeti masolo bandeko na nga na bakombo ya bato na ndenge moko ya somo penza mingi makasi lelo toye na dossier ya frère na biso Thomas Lokofe. Le frère Thomas Lokofe na bandi ebele abatu toyebi ye toyebi ndenge abanda ministère na ye toyebi ndenge ayembela nzambe na ndenge ka ndenge ya kilelo oyo koyemba na ye ezalaka lisusu te bandeko nanga koyemba na ye toyokaka ngo lisusu te papa na biso avanda na ye na poto mosusu akendaka na ye bangola omona ke bangola bongo avandi omona ke bangola bongo azongi poto donc vi na ye ekoma nango ka bongo bandeko nanga na ndenge moko ya somo courage na bandeko nyonso bandeko na biso nyonso o baza na Goma toyebi ke situation oyo eza situation moko eza très difficile pas seulement bandeko na biso o baza na Goma na babiso o toza na ba province mosusu la famille ezosalaka pasi yango kisongi officiel aye kopesa ba courage penza na ba nyonso ba congolais nyonso baza na Goma nzambe alola a consoler bino azala toujours na bino toyebi ke ebele ya ba famille na Goma peut-être que papa akufaki mama akufaki ba mosusu bana ba mosusu lelo oyo ba oyeba tate ke grand frère aza wapi petite sœur aza wapi mwana liboso aza wapi bazoyeba te parce que na bambutu oyo ezalaki na Goma bandeko nanga mutu na mutu akimi na kwa na ye ya de ces familles oyo bango nyonso bakimi nzela moko eza na ba famille mosusu bandeko nanga bakimi papa akimi kotoyo mama akimaki kote kuna bana bakimaki kote kuna ba mosusu pe na famille ba oyo babomaki ba oyo bakufaki ba oyo babikaki ba oyo ba mosusu bandeko nanga lelo oyo bazata na makolo te bandeko mosusu bazata na maboko te ezaka pasi mama année ya sika solo ya sika agrandissement de troisième jambe qui mobali esalaka te pe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama na baproblème ya mabota myome fibro trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na gavke bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavker golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker okosepela. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na ba o nyonso ya sika. Kande tolobaka na chaîne na biso boye malamu pona balandi nyonso to bandeko nyonso ya sika.
soki okoti penza sika na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel toye koyamba yo na pete nyonso toye koyamba yo na esengo nyonso na chaîne na biso. Bandeko na ngai lelo na Kisongi Songi officiel tomemeli bino le frère Matou Thomas Lokofe plutôt ya somo ezali kandenge boyebi soki akoloba ezali tokoya koloba soki pe akoloba ezali te moyen to ya ezalaka te pe tokoya te. Lelo oyo toye na dossier bandeko na ngai eza dossier moko eza ya moto eza dossier moko ya pasi pe mawa eza dossier moko moi personnellement ningi sanga na yoka nzoto malili na yebite de votre côté boko zwango ndenge nini boko saisir ango ndenge nini. Bon avant na ya kokota na moi muzindo ekozala moi bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika bato ya sika o nyonso bakoti na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel. En tout cas na ye ko sensibiliser bino penza. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malama ngonga wana ezalaka ke chaque fois que Kisongi Songi ko bandotiaka ba vidéo ya sika boko zala directement et encore informé na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Bandeko nanga bobo sana pete kotiela biso ba j'aime, bobo sana pete ba commentaire, bo salela biso partage. Biso tolingaka ba partage na bino tolela pe ba partage na bino na ndenge pe na système moko ya bien penza mingi makasi. Bandeko nanga lelo oyo Kisongi Songi officiel kande na bando loba amemeli bino le frère Thomas Lokofe. Je m'excuse, ebele abatu bazo mituna ce frère azaka ka musala nzambe azoyembela ka nzambe to atiki na ye makambo nzambe akoti lisusu na makambo mokili. Ezaka mituna batu bazo mituna. Bon, la famille avant na kota na moi analyse na nga na kota penzana ya somo kande boyebi biso toza ba mama oyo toyaka kupanza nteke. Toza ba mama oyo tovandela Kisongi Songi, toza ba mama oyo toyaka kobeta masolo soki ya koloba izali tokoya tolobi soki pe ya koloba izali te tokoya pete ezalaka bongo. La famille na kolingana nu na tiela bino mwa maloba interview moko esalama ya papa na biso Thomas Lokofe oyo azokumisa Koffi Olomide eye koningisa ebele ya bato bazomitu na ses frères azaka mwana nzambe to atika na ye makambo nzambe to papa na biso apengwa to ekoma ndenge nini. La famille to landana nu interview ya papa na biso ndenge azotombola Koffi Olomide et après tokozonga pona koya ko répondre na ba question na bino pona koya ko sala ba analyse ka ndenge esengeli to ya ko sala ba analyse na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamo. Tolanda la famille et on se retrouve juste après. Na Koffi Olomide na carrière na nyonso nzembo nini pena oyo marka yo so fandi otali pena ke ate oyo pena c'est mon papa te me Koffi ça difficile dans le bac nzembo oyo manzembo lokwa ba mama yo 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 mama est-ce que vraiment lingaka papa est-ce que nga vraiment naza fouille ya bolingo mais na remarqué lo moko zo kitsaka voix po nini nzembo mukili on dirait zo ka soni te zo ka soni te et ça va te poser la douceur te toke kasi te toke ça mama yo 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 voilà la babysité bien moko déjà il m'a douceur moi on la te yo yebi amobi mabima na esprit nanga mikoti ko bimelanga na butu koko nzambeli na poto ya kala mwana ndeke atabota ma jour amuna akobi mama papu un jour akopu moi voilà. Te papa Thomas. Oui papa. Biso to landaka bino l'air moko to mona kan dirait ba chantre de l'Éternel on dirait boyebaka ba musicien profane te. Tu vois what is la hypocrisie? Ya solo to botami na Kinshasa to koli na Kinshasa ngai vi na nga na Kinshasa ta on a kolezaki musique na kenda ba répétition ba monza premier. OK. Na yebi ba vieux le roi ba Koffi Ali Baba. Na yebi ba na kenda ba répétition ya ba langa stars. Na kenda Bukavu na Yolo na kenda ba répétition ya ba Wenge na kota ba concert ba Wenge na kota ba concert ba Viva na kota ba concert ba Victoria na ba VV7R. Na ça jeune qui non na koli vraiment na kin. Donc milieu musique na yebi yango très bien.
donc ceux de lobby qui na yebi angote parce que na koma osambela on a même nzambe na likolo se pela ngate Amen, amen. zomona donc isa ngala mona Et puis oyembi nzembo ya babia tranquille. Otali kutu nzembo mokili. ekima na mutu te ezali te ezali station boye ndeto lukaka. c'est ça ezali oyo talo ba oh non muli musatu alongoli ona mutu te papa pardon tout ce que makambo donc zoyeba nyonso. oui na yebi ko isa na mémoire ko sur carte mémoire ko tezo garder makambo eki mais carte mémoire nzamba sali bongo sikoyo na parcours na yo olobi obeta na quartier latin. Oui. Avec Kofi Olomide Mopao. Oui. Autulo bango il y a quelques semaines na. O chape nzembo na kati quartier latin. Tete na chai nzembo te za ki tamba uti. Ba uto album à magie. Je crois babia tikala ina poto ngam na lo baka na remplacer qui est la sibona ngam na beta ba concert nyo surtout présentation album ya magie na kin ngam na beta ki to côté même jour na pompom miyake. OK, tango lobi babia parti nini to nzembo nini ya babia eko yelo na mutu ya babia. À l'époque ils étaient amen. Izalandeni. Oh sango babia bakobelela na monde entier. Nzambe yoka kolela oyo ya papa da roki. Otika te izebola monande pasi. Voilà. Est-ce surprise, pardon, il y a Lelo. Nasala d'Arabe, il y a Lelo. Franchement. Voilà, de retour la famille, toye lisusu, tozongi lisusu, na bandi ebele to uti koyoka, papa na biso, Thomas Lokofe, ndenga zoloba, ndenga beti pe nzembo ya Kofi Olomide. Yango yaki koningisa bato ebele bakoma ki komituna, est-ce que ce frère asambela kaka, est-ce que ce frère asalela kanzambe, est-ce que ce frère azala kaka mwana nzambe to akota na ye na makambo mokili to ekoma ndenge nini. Voilà la famille Kande boyebi mama songi officiel yepe ayaka na oya yepe ayaka kobeta masolo yepe ayaka kozongisa makambo na nzela na ndenge moko ya malamu. Bon, de mon côté to de ma part, eloko premièrement na koya koloba eza que la plupart ya batu lelo bazo vivre dans l'hypocrisie. Eza na batu ebele ya batu basalaka makambo ya minene na bakunzu na bandako na bango. Mais libanda soki balingi babima libanda balingi babanda kosala ko act ko flatter batu neti bango baza basantu. Bango na makambo wana bakotaka te. Bango makambo wana bayebi te. Est-ce que vous savez que parmi pasteur, tokotana pasteur ya minene, pas seulement les pasteurs congolais, na pasteur oyo ya minene toyebaka o pasteur Kingandi o kutu ya sala ka miracle. Vous savez qu'il y a de ces pasteurs oyo tina ba whisky masanga ba melaka nde komela. Est-ce que boyebi ba o melaka ngo na bandako na bango. Eza na pasteur mosusu kutu na ba diamba ba melaka diamba bandeko nanga na niveau moko somo. Mais libanda botika la komona bango teke ba o melaka. Botika la pe koyeba teke ba o ba melaka diamba. Ba melaka ngo na bandako na bango yango bomona ka la plupart ba pasteur soki lelo bakabwani na basi na bango. Basi balingaka kobimisa ba sekele ebele. Mais biso, surtout biso ba congolais, au mona kaka eza jalousie. Comme bakabwani, yangwa komi bilobela, eza kokoma bilobela te. Mais eza ba vérité. Ba pasteur rebele ba sala ka bongo, ba osala makambo na bandako na bango, ba osala ba makambo na bakunzu. Mais tango bakobima na public boye, ba ye na aspect moko ya kolakisa bino ke bango baza ba santu. Bango ba makambo ya boye balingaka yango te, bango ba makambo ya boye basalaka yango te. Ebele ya ba pasteur baza bongo. Ebele ya ba pasteur lelo bakindaka bongo pe bazo tambolaka bongo. Yango bandeko nanga ce frère, moi personnellement, kande batu ba oloba o papa oya pengwe azali susu mwana nzambe te bandeko nanga. Ce frère azalaki na ye honnête. Honnête alingi alakisa na mokili ke ndenge naza boye. Makambo o to banzebo ba Kofi Olomide na yoka kango tina ndako nanga. C'est tout à fait normal. Yango bomona ba pasteur mosusu batuni oyebi fali pupa. Fali. Na yebi fali pupa te. Mais na ndako na ye.
banzembo ya Kofi ya Fally Ipupa yoka kango mosusu abosanaka ta kokende sambela aoyoka banzembo ba Fally Ipupa. Mais ses frères aza na ye honnête ayebi Koffi Olomide ayokaka banzembo na ye kande toza boye banzembo ba Koffi Olomide ya ba Fally Ipupa ya ba Ferregola ya ba Héritier Watanabe la famille eza banzembo o toyokaka ngo na bandako na biso toyokaka ngo na bandako na biso toyokaka ngo na banzela kandenge tozalaka ok peut-être wenze ozokende na musala moi cyber café moko boye basi batie nzembo Koffi Olomide ya Fally Ipupa oyoka ngo c'est tout à fait normal. Mais au mona batu mosusu balingaka basala neti bango basantu na yebi Fally Ipupa te ba musique wana ce sont des musiques profanes siko yondo kokota lola. La famille, pour votre information, papa Nabiso Thomas Lokofe akoti makambwa mokilité ezate ke non lelo oya changer akomi koyemba ba musique ya mokilité azakaka azosalela nzambe mais alingi nde azala na epolele batu bayeba ka ke non aza chrétien mais c'est tout à fait normal ayokaka pe ba musique mosusu mosusu na nzela mosusu na ndaku na ye mosusu kandenge ezalaka na mwa feti moko boye ba invité ki ye du coup ba etie banzembo c'est tout à fait normal. Yango ka message alingi apesa bato tozala ba hypocrite te mais tozala sincère pe honnête na biso moko pe na population ekozala malamu kopesaka image oyo za nango te kopesaka kibomutu oyo za te yango bomona bato ebele lelo oyo bazokweyaka. Pourquoi? Parce que baolata o baza te.